ezali na impact na nenga défoté na commune Kimbantseke botu na nganini epucha poussière ya mbisa okauka ezali koteka na nenga défoté botu ba détail na reportage oyo. Tozali na wenze ya maba na commune ya Kimbantseke, wenze oyo etekaka biloko ya ndenge na ndenge. Kasi tangu kamera ya Kelbule koti, kokamwa tokuti mama oyo kombo na ye mama Nzuzi, ye kop na ye ezali bongo, atekaka epucha. Botu na nga epucha nini? Epucha ezali bongo mitu ya mbisa kokauka, apanzi yango botala bino moko, ndenga bandi ko buka yango etikala mikie mikie. Soki asili ko buka yango ekomi poussière, abandi ko tanda yango mipiku, kaka nebo zali komona na mesa, mupiku 300 francs congolais, batu bayaka kosomba yango awa na nenga défoté. Bino moko boyebi na Kinshasa conjoncture ezali malonga te, mutu soki batikeli ata 2000 francs 3000 francs pona wenze, aosala calcul, epucha ya 300, matembela 200, litungulu ya 50, asombi na mafuta ya 100 francs, aye nango na ndako abandi kolamba, ba voisin boyoka solo matembele bachambisa okauka, ezali komelisa bino soyi, kasi soko ye bacheli o matembela ngo, okoluka musunyo komona te, solo wana kaka, yango nde obando kitsela makuita fufu, lubada munene, etoboki kaka na ntunga wana, ya mbisa okauka. Batu bayaka osomba epucha oyo bachaka ngo swat, na pondu, swat na ndunda, swat na matembele, pona kolongola kaka fruske, bachaki ya rompe mbisa okauka, kasi ozoli yaka fufu, na ndunda pamba, na solo wana poussière, yoka communication. Tala po batu basomba, tolo ba mitu, po batu basomba. Sosomba na libongo, normal, ebuka na kalibo, etika la rayo, tala ro poussière. Kokamwa na République démocratique du Congo, mboka oyo nzamba pambola na mai ya ndenge na ndenge, na kati ya mai wane ezali pe na bambisi, kasi awa na Kikongo, ba Congolais bazali capable te ya kosomba mbisi ya mobimba, akepe aliena bana na ye, po ezalaka moins cher. Et à normal ten, vie sociale ba Congolais, ezali toujours pasi na pasi. Talabino moko, epucha. Eki! Maman Rachel, toutes ces distraites na kolobela Kabila à tout moment. Kabila est déjà parti. Projet de société. Il faudrait tout gérer Mboka. On peut dire que tout ça a plusieurs mandats. Je comprends ce mal tout. Quand nous mettions en place cette constitution, le processus il y a 2006, tant que tu as la constitution en place, ils étaient ici nus sur le boulevard du 30 juin en train de marcher. Il y a une quintessence, l'esprit et la lettre de cette constitution. C'est normal à autres pas toucher beaucoup. Maman Rachel, parlons Congo. Moi, je suis là, parce que tout le monde est connu. Nico Faya sur le vaccin. Maman, vaccin, ils allaient d'abord don. Ils étaient tous sommés, ils aucun scientifique congolais n'a certifié ou bien une structure étatique et certifié que ce vaccin-là est propre à la consommation. Mais bolingi bo banda malama ko faire consommer yango population. Docteur Mouyemba tali yango te. Maman, docteur Mouyemba, il vous souviendra qu'à la conférence de presse moko l'ambassade des États-Unis aux côtés de l'ambassadeur alobara tozali partant pour le vaccin. La présidence de la République en son temps alobara toyebité. L'ambassadeur des États-Unis se retrouve à Minembo, la présidence ne connaît pas. L'ambassadeur italien maire les structures étatiques ne connaît pas. Aujourd'hui, on va pondre un communiqué à la présidence de la République ne connaît pas. La population congolaise doit être prudente. Doit être prudente. Il faut être prudent. Aucune structure étatique n'a certifié que le vaccin est propre à la consommation. Et pourquoi nous avons 30 000 cas à Congo? Ceux qui te disent qu'avec le coefficient de manœuvre, tu vois qu'il y a 100 000 dons. 100 000 vaccins. Pourquoi vous courriez la bise 1 million et quelques? Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, tout ça, on a pensé à 1 million de vaccins. Ni de loin, ni de près. Et je demande à tous les Congolais qui vont dans des hôpitaux. Ceux qui ont il faut y avoir des atomes, il faut être prudent parce que les autorités congolaises, merci beaucoup, Ndeko Jimmy. Visiter un restaurant? Oui. Où par exemple? Je suis aussi le restaurant à côté de Yolo.
Il y a ce qu'on appelle le menu, le petit carton qu'on vous présente avant de commander quelque chose. Les cartons pour présenter les choses qu'il y a dans les livres. On présente on donne les 7 carrés pour présenter, pour que tu choisisses, qu'il fait choisir un aliment pour faire manger. Mais il y a d'abord ce qu'on a écrit entrée. Là-dessus, on écrit entrée. Entrée pour présenter entrée pour que se présenter pour que vous entrez ou pas pour vous entrez, vous présentez les places, la place. Vous avez mis assis à cette table. Après, on donne vous les 7 livres-là pour les garder les choses qui sont dans les livres-là pour que Vous étudiez où? Ici à Istega, on pense à Djoul. Le nom de votre école, c'est comment? Institut technique, technologie de Matungi. Vous êtes en quelle année? Je suis en 5e. Vous faites quelle section? LNTC. Le nom de votre préfet des études? Le nom de votre... Bon, un petit mot à l'endroit de votre préfet. Regarde lui maintenant, regarde la caméra. Adresse un petit mot à l'endroit de votre préfet en ce qui concerne votre formation à l'école. Bon, le préfet donne bien l'éducation à cette école de l'ISTK. Je donne un petit mot qui a avec ça le préfet qui donne les disciplines. Je suis élève de l'ISTK. En tant qu'électricien, je peux te poser une question en ce qui concerne l'électricité? Vous avez posé. Définissez-moi le courant. C'est quoi le courant pour toi? Bon, le courant, c'est une... le courant... le courant, c'est une courant... Tu vas à l'école ou bien tu rentres? Je rentre. Et aujourd'hui à l'école, qu'est-ce que vous avez appris? Beaucoup de cours, les technologies, machines, électricité et informatique. C'est quoi la loi des Joules? La loi des Joules. La loi des Joules. À part des machines, des technologies. Non, c'est quoi la loi des Joules? La loi de Maxwell, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend par le courant de Folco? Folco. C'est quoi le courant de Folco? Le courant de Folco. Très bien, merci. À la prochaine. Merci. Qu'est-ce que des familles, des couples, et belles, d'emails et revanches.
vraiment mboka oyo na kati ya ville boye. Sila ndeko na biso koko invisible na ndeko na biso koko Jina Musungu bakiti na Congo bolanda ki yango bino nyonso na début ya mois de décembre ya année passée tant bakomi na Congo entre le 5 et le 6 babandi na bango kovanda tout allait bien. Le dimanche qui avait suivi quelques jours après, quelques semaines après, il y a le 30 décembre, il y a 2020, bazalaki invité na conférence moko sur le Congo, oyo basalisaki na njili, et bon, habité bazaro le de la makamuni, ninga na zalaki te, na ningi ko se fiye na oyo loba mate, mais bakendaki conférence moko sur le Congo, na njili, bakeye ba assister na conférence wana, ils ont parlé, na retour na bango tango bazoko ta na mituka po bazonga ba place bavandaka, il y a un certain colonel Jules, na jeep ya basoda, en civil, ba telemisi bango, ba ibisi bango ke bazana bosenga na bango. Ba kamati bango ba mimi bango na Kanchach, tango ba komi na bango na Kanchach, interrogation, ils ont constaté que tango ba komaki na bango, le plaignant n'était pas là. Donc mutumoko se plaindre na dossier na bango te, makamnyo so ba ibisaki bango na nzela ba accuser bino pona boye pona boba sinale biso boyaki boza na minduki boye pona kosala coup de table boye nyonso ezaki na maloba mais ba komi na Kanchach le plaignant muto abetaki histoire à mon anité ba garder bango na kati ya Kanchach ba vandi na kati ya Kanchach wana pendant près de 2 semaines. Le 14 janvier ba yeko trouver que dossier na bango ezalaki vide ba transférer bango na bureau ya ANER. C'était en 2020. 2 ans presque après que tous les pouvoirs de Félix Alobaki, ba bureau ya ANER ko kangama. Ba bureau ya ANER ko kangama le lendemain. Ba bureau ya ANER et Kokangama le lendemain. C'est pas moi qui le dis, c'est le président Félix qui l'aurait dit. Le Sakondeko Guillaume Bolimbi, c'est Tozali live, Tokobenga yo après, merci. Nous sommes live. Merci. Alors, Bolimbi si, Azali Moko ya caméraman Nabiso, oh là là. Ndeko Guillaume, nous sommes live. Tu es en train de nous appeler pendant qu'on est live. Chers compatriotes, moi, il y en a qui ont voulu m'aider parce que nous attendons, nous avons réunion après cette émission. Donc, je dois être me rassurer que les gens qui vont venir à la réunion ne puissent pas me trouver en train de faire l'émission. Donc, voilà. Bandeko wana tangu bakangi bango 2 ans après que Ndeko Félix Alobaki ba réunion ba bureau ANER kozela kokanga. Mais baye kozwa bango na Kanchachi na ba konzi ya ANER. Tango bazui bango bake na bango na ANER, ba sambisi bango, ils ont trouvé que le dossier était vide na ANER. Tango ba silisi ko sambisa bango, ba moni que le dossier est vide, vers le 5 ya mois oyo tozali kaka lobi awa. Oh non. Oui, baye ko libérer bango. Tant ba libérer bango, baye bisi bango que dossier na bango est vide, c'était le premier. Entre le 1er et le 2 février, ba libérer bango. Babi dossier na bine est vide, tout le monde est loko vente sa binote, vous êtes libre boko okende. Ba pesi bango, na biloko nyonso bazwa ki ba ordinateur, ba téléphone, bilamba, ba parfum. Oyo bakuta ki na ndako parce que tant bakanga ki bango bakena bango na Kanchach, il y avait unité moko ezonga ki place bakangela ki bango moto na place bazuela ki ba fouiller na bandako place bazako vanda baketi na ba chantier ndeko na biso
Thierry oyo boyebi na kombo ya invisible azana chantier na ye asomba na sima aéroport kuna atongaka baketi na chantier babuki nyonso balobi abombaka minduki kuna po akosala coup d'état bafuye bamoni eloko te bazongi na ndako ya bandeko place oyo azali kovanda na ndako ya famille ils ont tout cassé bazwi bavalise na ye bazwi bilamba bazwi baparfum bazwi oyo bamonaki ke bakoki kozwa bake nango na ordinateur autaki nango na poto mokolo balibere na Aner qui était le 5 ya mois oyo et le 2 pardon ils n'ont rien trouvé bazongisi biloko wana nyonso tute batikali nango ndeko azongi avandi na ndako comme il se sentait que akangamaki bakangi ye na eloko te azalaki pressé ya kosala réservation azonga na poto te. Sa femme a commencé à faire le bruit il faut zonga non moni passe mingi zonga kakalobite nga naza mwana mobali naza kombata na linga kamboka na nga na ye ko bundisa motute na ye ko mona ba parents nazana na ba projet ya ko sala funa ke na ba Congo na kende ko visiter na mona ba koko na mona na ko izonga sikoyo te. Erreur monumentale. 2 jours après batu bandeko babimaki ka ndenge to tambolaka bake kosala mwa tout libanda na pokwa azonga bayebisi ye ke bayaki koluka yo awa na bato Aner. Donc les 2 personnes basées ici comme côté bango mibale bazui même nouvelle que bato Aner bayaki koluka bino. Dossier c'est là qui ba libérer biso. Ndeko wana mususu kuta bandi déjà ko bongama ndeko jina bandi déjà ko bongama okanga ba valise na poake azonga na ye. Mais bazo lukela biso nini? Abengi le major oya sambisaki bango le major alobi non sam ezo ute pa nanga te na kamwe nani akobengisa bino ngamu to na sambisaki bino ngamu na libéré bino dossier za close bozana ne loko moko te bo banga te bo tika na bino bo baila. Oh merci bakati téléphone même pas 2 heures nanzela place ozo tambola batelemisi ye lisusu nzoko bazo surveiller. Non, batindi biso photo ya kozwa yo. Abengi lisusu major, azui major a yebisi oui, na wuti kozwa coup de fil, bazo lukabino, na major, na colonel major, général major Christian Chiwawa, azo zela yo, azo zela bino, na Kanchach, azana posa ko solo na bino, iza arrestation te, ezaka na posa bo solo la na ye. Donc n'hésitez pas, bomi tungisa na binote bokende. Ba koti bango na ba jeep kaka na balabala wana, ba memi bango tina Kanchachi. Ba koma kuna le général major Christian n'est pas là. Mais biso batindi biso wa mbangu que général aza awazo zela biso. Babi non, général akomia wana nte banda tongo soki atindi bino seke fu bovanda abozela. Bo pesa biso bakiti babi non, bino ba civil. Banyangundu ba banda yes bankalu ba mukwempa ba cheke dis ba mbudi ba marine ba solowas ba swapant bo vanda ba ba vanda kate lokola bokomi awa eke mutu bozo zelazate di chaba ngona kasho. L'état de droit, union pour la démocratie et le progrès social, voilà la démocratie. Mutu bakangaki basambisi ye ba libéré ye aza libre ba bengisi ye po ba mona ye mukonzi ya bengisa ki azate di chaye na kasho bache bangona kata kasho banda ba komaki wana na avant midi ti 21h le commandant général Christian Chiwawa ne s'est pas présenté batwaza na YouTube bozo mona photo na il s'est pas présenté. Le batika bandeko bache bango na prison téléphone katanaki banda le 5. S'il vous plaît, téléphone katana ki bango nyonso mi banda le 5 tilelo aucun membre de la famille azana in touch ndenge balobaka azana contact na bango. Ba téléphone katani mutu ayebi sort na bango azate mutu moka ko kende ko tala bango te na kancha kuna mutu akota kate. Voilà l'état de droit. Ndeko Félix, merci.
promesse o ezo so solde boyebi sabiso noto supporter mwana mboka boyebi tozo tia ba Rwandais tozo pesa ba rente avantage tango tozo telemena mwana mboka biso to telemeli mwana mboka te tozo rappeler mwana mboka na ba promesse. Le peuple est en train de souffrir, la misère est en train de s'accroître, les gens sont en train de disparaître, de mourir. Le seul pays au monde où bato bazo kufa bato bakufa ka mikolo nyonso nanto yo kate ata mokolo moko ke drapeau. Bana changu oye, nazane sengo mingi. Nayoki Bana Kinkole mbote na bino. Kinkole oye. Voilà. Toyokana. Nayoki kosenga na bino. Papa bourgmestre Azawad. Oyoki omogo ndenge peuple boyo. C'est que au sale la peuple te. Oyebi biso tolingaka eloko babengi le peuple d'abord. Yo ozali ko sala ozota makambo peuple te. Voilà résultat yango wana. Kinkole oye. Bon, Toyokana malamu bana Kinkole. Nayaki pona koyoka makambo oyo etali kolia ya bana mboka Congo. Kolia ya bana mboka eza na maboko na bino bandeko na biso ba pêcheur. Tozali kobebisa mbongo ebele des centaines de millions de dollars. Ceux qui élection kozalate, alors Joseph Kabila pas kozalate.